Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazaboka, Tessa, Cocola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Salut fidèles téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde, Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Émission sur la bien, et émission na bino. Tuyambel bino apôtre dédié, l'homme du moment, on a bien l'homme du moment. Apôtre Guy Maloba Masanza Oyaza musali nzambe munene wa ipate mboka oyo Congo na musala ya nzambe, musala ya politique telobi bien musali ya nzambe. Aza politicien te, aza apôtre et de deux aza pe musicien chrétien. Toujours yamba na deux volets. To yamba otake un apôtre et to yamba pe otake chanteur musicien. Assez dispatchaka comment pendant que koto ba bengi na séminaire ke koyemba et koto ba bengi pe na campagne akende côté akabwa ado a se dispatchaka comment tous on est ensemble apôtre Guy Maloba azana biso dimanche lelo papa maman ko zapete parce que bénédiction ngana yo et bandi lelo parce que solo la bien de eza émission oyo et pesa rabino ba information bien tout yambela rabino bat oyo ba importera un plus na vie batu apôtre Guy Maloba azana biso na plateau toujours découvrir ensemble na staff technique mobimana ba fidèle ya église communauté oyo azokamba azana plateau sur la bien dimanche lelo toujours yamba ensemble avec Joël Makese. Fidèle téléspectateur, apôtre Guy Maloba azanani apôtre Guy Maloba aza le président légal, il y a église, communauté évangélique des Pentecôtes, où il y a la bonne semence dans le monde. Il y a des visionnaires, il y a église, il y a tous les siko ensemble, nga nabino apôtre Guy Maloba, azanabiso, tous les bétamas solonaye, ndenge kaka ezalaka. Apôtre azanabiso, azoya, tous en résidence, tous les résidence, pour nani boye bageno, solo la bien kitaka partout. Pona kusala musala ya nzambe partout pona musala ya bino na solola bien toujours dimanche leo tozana apôtre Guy Maloba Masanza musala ya nzambe apôtre ya munene et azali sous chanteur musicien apôtre Guy Maloba. Bonjour. Bonjour mon frère journaliste. Merci papa Guy. Merci papa Guy Maloba. Émission ça solola bien ba o balingi ba apôtre Guy Maloba ba reconnaître ni nota qui apôtre Guy Maloba. Merci. Le kolosona lobi merci l'équipe nayo ndenge boyo kolukabiso kaka ndenge otai koloba nazali apôtre Guy Maloba, je suis représentant légal il y a église évangélique de Pentecôte la bonne semence dans le monde nazali kokamba une grande communauté et tozo kamba lingomba wana ville Kinshasa. Je suis marié, père de 4 enfants et responsable ici chez moi et j'ai conduit l'église dans Gabon. Fidèles téléspectateurs, l'homme du moment Yohana, Yenani, apôtre Guy Maloba Masanza. Oyo ayebi, ayebite désormais yeba ki aza visionnaire, il y a église, communauté, munene na kati ya ville province de Kinshasa et partout dans le monde. Aza na plateau sur la vie. Apôtre. Oui papa. Toujours yamba na qualité ya apôtre. OK. Taki apôtre. Musali nzambe ya munene. Apôtre Guy Maloba soto tali lelo évangile na kati ya ville province de Kinshasa eza ya kubeba. Cause nango normalement eza nini? Ok, merci. Cause yali bosso, ezali prophétie. Prophétie attend de la fin. Parce que eza eloko ya ko juger mutute parce que na liloba na Nzambe, je pense bawe batanga Biblia, ce qui batali na Matthieu 24 du premier verset jusqu'à la fin. Yesu azolo be la problème il y a le signe du temps de la fin. Eza babilembo moko boye, o ezali ko la kisake na mokolo suka. Makambo nzambe ekokota mwa buluyeke signifie que bawe babenga mate bakoya pona ko bebisa image ya nzambe omoni
Alors par là nzambe pe atiaki ba oyaye nde bazali lokola ba sentinelle bazo veiller afin que kolokote sauvage et kotakati na bileite. C'est par là, il y a d'autres aussi, serviteurs de Dieu que Dieu a choisi. Il les a placés pour condamner les mauvaises pratiques et les mauvaises actions qui se passent au niveau y a évangile. C'est la prophétie du temps de la fin. Parce qu'il y a sur le baki qui est belé bakoya na kombo nanga, mais bakoye bela la bango na misala. Bakoye bela bango na misala, on a parole ya Moussali Nzambe monene l'homme du moment on a zobenga apôtre Guy Maloba. Apôtre Guy Maloba, batu ba monene na télévision. Ou les carons na ba télévision, c'est la première fois où les gars na chaîne biso. Apôtre Guy Maloba ayamba Jésus-Christ comme un sauveur. Comment nini et pour comme apôtre lelo moi parcours na yope ba o ba yebite ba e bango journal lelo. Merci beaucoup. Parcours exemple là na ko souhaiter si Dieu nous fait grâce. Na ko ben sabino lisusu na ko souhaiter tango ko yaka to ko lobela sur la généalogie de l'apôtre Guy Maloba. Parce que exemple là na mukuse je suis né à Lubumbashi. Oui, je suis né à Lubumbashi. J'étais futur séminariste. Normalement, je devais être un prêtre. Lorsque je me préparais pour Nazala, na petit séminaire, j'étais vraiment engagé dans terme acolyte. J'aimais vraiment servir Dieu étant que serviteur. Alors, à un certain temps, il y avait deux prêtres qui nous dirigeaient. Un jour, un prêtre est venu. En me regardant, que tu ne seras pas de notre, tu iras servir Dieu de l'autre côté. Bon, je ne savais pas de l'autre côté c'est quoi. Ça m'avait un peu touché. Bon, on a encore la blague. Un jour, on préparait Messia Ramon et Messia Labé aussi Jean-Louis plutôt. Yépeaye à Talinga. À Lobby, toi tu ne seras plus des nôtres, tu iras servir Dieu de l'autre côté. Alors j'avais compris le message. C'est par là, je vous demande, si Dieu nous fait grâce, un jour on parlera sur la généalogie, comment je reçois le Seigneur, comment je suis serviteur. Mais na mukuse na pesina noana. Merci apôtre Guy Maloba apesina noana ba fidèles téléspectateurs ko zapete pour tous anaye tous en toute une longue émission tous anaye ensemble. Apôtre Guy Maloba so totali bien dans yo sala na théologie aux ala pelete au sala de théologie pour le lot comme apôtre. Non, apôtre Pierre Alobi, dans votre vertu, il faut ajouter la connaissance. Premièrement, l'appel précède les études. Et là, il faut un appel. Nazaraki n'appelle, il y a aussi l'ensemble. À partir de l'appel, de ce que tu as kisi boyebi. Boyebi wana ezali, tout ça l'ensemble na ignorance était. L'ensemble basé la ignorance était. C'est alors nous sommes allés apprendre comment servir, comment diriger. Mais l'appel, tozo botamanango, appel na botaminango. Et vous allez me saluer ensemble. Apôtre abotamina appel, ils a don. Ils a donné abotamina donné. Parce que à cela qui est fort, il y a qui bâtir connaissance. Il y a qui bon moto. Aza déjà appelé les lois apôtres na église ou azo kamba communauté mnene ou ils na kati ya ville province Kinshasa partout dans le monde parce que a voyager ka mingi ya ngona to lukai to zoete lelo isengaki auti musala nzambe azongi ndi yango moni tukutani naye tozobeta masolo. Apôtre Guy Maloba na ba ministère tozala na 5 ministères. Yo se retrouver na ministère apostolique. Ce que tout le monde a ministère moko ozo tia bulu ye kina ville province Kinshasa ministère ya prophétique. Ozo mona mona na yu moko boti mais a commune do ki pas prophète moko bon. Lelo oyo otaki un apôtre. Ba souci wana ba parents misusu ba mona ke mona nga moko parents na zando ki te mais mona koma commune do ki. Ba prophète ba yebele oh non moni ndeza wana mwana na balese kindoki na pas ba voisin mwana wana moni na classe parce que otaki un serviteur de Dieu il faut biso ba chrétien to banga bandoki ou bien to affronter bandoki. Merci beaucoup na mutona otuni parce que ça mutona moko fondamental na kati ya doctrine. Premièrement likabo ya kosakola na ministère prophétique eza biloko mibale ekeseni. Premièrement, un prophète, ce n'est pas seulement celui qui a les dons, il y a Ekosakola. Premièrement, Mousakoli, Azali, Molakisi. Ok? Au moni de l'Obananzambe, la Bible, c'est une vision. Maintenant, un prophète, il est l'interprète. Azali, Kolimbola. Isakola Libosona, Isa Makumaminanzambe. Alors, premièrement, un prophète, c'est un enseignant.
De deux, il a les dons là, ya koyeba mabomba mi. Alors tango ayebi mabomba mi, il faut ayeba pe lolenge nini ya kopesela yango. Omoni, amoni eloko, ezane eloko ki komona. Obengi le concernant, eloko muso ki komona, obengi papa ya mwana baza wapi, baboti ya mwana baza wapi, osuloli na baboti. Alors na théologie c'est ce qu'on appelle éthique pastorale. Éthique. Bon, beaucoup de prophètes basent en éthique pastorale. La manière de transmettre un message, comment un pasteur peut se comporter lorsqu'il reçoit un message, lorsqu'il reçoit une révélation de quelqu'un. Alors, et là, ça a un problème éthique. Éthique n'est pas et pas ya basali anzambe belé ba bengami ba prophète. Mais cause à la prophète, il y a un problème. Problème est éthique, respecter éthique pastorale. Vous voyez. Bon, la plupart, ceux qui nzamba kusunga, on tokosala ka bémission belé na yo. Il y a des prophètes baouti na génération, il y a Jean-Baptiste. Na benga mango bana Jean-Baptiste. Bana Jean-Baptiste baza basakolio ba miliko la ba problème bango moko. Bazala katala bobangi bakozi mboka te. Jean-Baptiste qui prophétisait roi, azo prophétiser roi na miso batu. Azo prophétiser roi Hérode na miso batu plein. Azo prophétiser roi tika ekobo. Or qu'il y a la manière, on peut transmettre un message à un roi, à un responsable de la famille, na mwana muke. Ouais. Lorsque quelqu'un devient responsable, un membre de la famille a commis responsable, il faut passer le message par exemple na pembeni. Au bengi na pembeni, yaka na ndako, yaka na bureau, voilà. Lorsqu'on priait, je vis ça. Alors en plupart, eza bato baza na étiquette, ce qu'on va comme ko na nzela ya likaboana, na nzela ministère wana baye bananoki. Ce qu'on fait pour luka koye bana, nde bazo créer ba dégâts bongo. Mais kindoki, eza le ko bangate parce que kindoki, c'est la maladie comme toute autre malaria. Comme malaria, comme typhoïde, comme Ebola, vaccin, qui s'est à Yesu kaka. Mafuta te, maïté, kotongola te. Kaka les combos ya Yesu wana, si on prie pour un enfant qui est sorcier, Jésus guérit, Jésus sauve. Toyo bangandokite. Tukoki ko bangandokite, on a la parole donnée à sœur ya Moussa Nzambe, apôtre Guy Maloba, l'homme du moment. On a bengi apôtre du moment parce que azalaka aza arozalaka pekaka. Na grâce Nzambe tous on est ensemble. Apôtre Guy Maloba, Congo Kinshasa ezo évolué nango lelo na ndenge nango mutu na kwena ye akomisa neti ifasa la boutique na ye po bana balia. Ba église lelo pe ngai ezo engagé nga benga ngo ba boutique. OK. Ce qu'on a ba boutique ya royaume. Mona yozate o préparer déjà mwana na moko mbali ou bien moi si ou bien madame. Na kati ya communauté na yo pe eloko wana ezali. OK. Nako répondre premièrement dans le problème de la succession. Hein? Oui. Ok. La succession n'est pas mauvaise. Je vais donner quelques exemples. Premièrement, la sacerdoce, on ne les donne pas à n'importe qui. De Tobengi, Bonganga Nzambe, Bonganga. Et puis ça m'a sauté. Par exemple, Ngande Nazao, j'ai succédé mon grand frère. Ah oui. Donc, yo j'ai église ya bato. Yo za fondateur. Non. Les fondateurs existaient. OK. Fondateur a existé, c'est apôtre chez Maloba. C'est le père spirituel ya maman Olangi. Parce que mutoko nga nangote. Lorsque je cite comme ça, Batebele Baïbi est très bien. Paix à son âme. À Koufa déjà. Moi, je ne savais pas. J'étais l'un de ses enfants. Yo za petit frère na propre. Oui. Je suis l'un de ses enfants spirituels. Oya forma. Na Kinshasa forma basali Nzambe et Belé. Je ne peux pas citer d'autres noms ici pour éviter. Okay? Ouais. Alors, j'étais formé comme pasteur, selon l'appel que j'avais. Lorsque à Monique Mikroné comme Pembeni, moi je ne savais pas. J'ai même de films, si Dieu nous fait grâce, parce que dans le bique, tout ça la makambo belé. Amen. Pour la généalogie, qui est apôtre Guy. Alors, Mukolo a levé du corps. Même Ngana etikala koye bate, même église Mobimbe etikala koye bate ke atikanga lokola Mokitani. Mokitani. Aussi la continuité. Continuité ya ministère. Na surtout ki kaka vers la fin, lorsque bazo sala levé du corps, na ki kaka ke pasteur Guy tu vas te lever, c'est toi qui l'apôtre chez Maloba avait choisi. O santaki ndenge nini jour oyoka ki appel. Na yoka lokola mapata ekwelanga. O bosana ki ke grand frère akufi bako kundaye, o bosani ko o moneti ba biblio préserve public. Nalenga. Nalela parce que je ne m'attendais pas et je n'ai jamais préféré n'a préféré qu'un côté
Je ne souhaitais pas. Pourquoi? Premièrement, lorsqu'on nous a ordonné comme des pasteurs, après avoir étudié, on nous a ordonné, je suis le seul pasteur, je peux dire dans ce sens, dans la génération Nabiso, na fongola église yaza na bomoy. Na fongoli église, na fandisi batu plus de 200. C'est par là na ko invité yo. Église on a la séminaire na Ngiringiri, eza selile. Ezo kamba mana évangéliste bienvenu pam. Na ko beng sosko okoya na église bisika la zo kamba na ma campagne. Na ko souhaiter oya un dimanche, oya zwana no. Et pas quoi? Na zelo kanzambe. Voilà, on a ndenge tozaleli. Déplace au komona que non, il y a un peu de sérieux. Alors, nazalaki pasteur à Liboso, na travaillé qui vraiment pembe ne mingite. Après avoir causé ordination, je suis allé commencer cellule. Na bandi cellule wana, de son vivant, il a vu comment j'ai travaillé. Dengue na fan d'ici, Moussala wana, il était convaincu que je mérite. Parce que dans notre famille, je suis le 6e pasteur. Je suis le cadet de ma famille, je suis le 6e pasteur. Dieu nous a fait grâce, nous sommes dans une lignée, il y a Batou Salanzambe. Lui, il était pasteur, mon grand frère, il est pasteur à Lubumbashi, pasteur apôtre Delvo. Mon sous pasteur Fali, il est à Kingasani. Moi, je suis ici. Tous les pasteur, il y a moi aussi. Il est pasteur à Lubumbashi. Quand la famille n'a pas on peut gérer communauté car la famille n'a pas. Bon, pas gérer, signifie que... c'est la continuité, voilà. D'autres bien, continuité, car les mêmes familles. Lorsque tu as l'appel, tant que vous appelez, on a l'église, on a appelé, on a fungula banda, au bandit, au confirmé. Au confirmé qu'il y a seulement Mzamba Bengio, tant que tu es au côté au fandi Sibatu. On comprend l'appel. Parce que moi, les premiers choses que je disais dans l'église, c'est tant que vous avez même un appel, vous avez un pasteur, mais il y a même 10 personnes. Avant même 5 personnes. Normalement, avant d'ordonner quelqu'un pasteur, botinde na nelanga. A sali na no musala, a prouvé que muto en appel. L'élaborer et ses enfants. Qui ne labourer na vendre sa batu, convaincre batu. Voilà. Bolandel peut enseigner, mais ko enseigner beaucoup de non muto vraiment en appel a mérité à l'ordonner comme pasteur. Ouais. Alors c'est dans ce sens-là, lorsqu'il avait vu cela et il était convaincu parce que c'est quelqu'un que Dieu utilisait puissamment. Là, je ne peux pas le dire, moi qu'il y ait bien. Alors, je me suis retrouvé à la tête de l'église, comme représentant légal de l'église évangélique de Pentecôte, la bonne semence dans le monde. Mais pasteur, j'ai été ordonné dès son vivant, j'ai travaillé déjà moi-même comme pasteur local de l'église à ma campagne. Merci fidèles téléspectateurs. Apôtre Guy Maloba, Yewana, Azopesa, détail, il y a continuité, il y a communauté. Oyo. Et oyo visionnaire pendant qu'il y a Zalaki vivant a pesa qui charge en tant que pasteur et le jour J il y a disparition biso na apôtre ndenge Azalaki pe repris na ndenge ni ba prisataki na miso bato comme un apôtre axa la continuité il y a église na ville province il y a Kinshasa. Apôtre Guy Maloba, est-ce que na famille na bino tous appelés batu baïma. Oui. Et tangama kaka, il faut famille na bino kwa bozara ba serviteur dédié politicien oui kozalate, maître avocat oui kozalate parce que ndenge au tangi grande sœur aza pasteur, grand frère aza pasteur, nana aza pasteur. C'est que na communauté na bino soki mutoza courageux au bakino do babengaka ya kovandisa batu a créer ko banoter ya batu na famille ndio na ekoza na accès moko ya kopesa accès ko ya ko consacrer comme un pasteur. C'est ça bon côté. Parce que tous les gens famille baza passer la communauté na bisoté. Baza ko vrai ba. Mais baza la formé na église na bino. Il est vraiment pasteur na communauté mususu. Mais ce qui otali likaboana et outi na kati ya libota. Je vais expliquer très bien. Likaboyo normalement eza likaboyo outi epa ya bakoko na biso. Donc to benga code ya bakongo baza na code. Eza code ya te parce que appelle eza code ya te parce que ce qui totali na livre de Lévitique. Tangu Nzamba zo benga Aaron. Ayebisi Aaron alobi oyo na pesi yo eza bokitani ekobanda kokita kobanda yoti epa ya bana na yo. Maintenant si nous croyons que lien ezalak malédiction ezalak et que de génération en génération croire aussi que Nzambe aussi il est capable ya kobenga bato de génération en génération parce que na livre ya Jérémie ezaki na tribu moko babengi barekabit barekabit batwana babengama kaka po basali la Nzambe. Mon frère ezala batu pe babengami kaka basali la Nzambe bazali
Merci fidèle téléspectateur Bazali. Bango bazwa grâce famille na bango ba bengama baza ba serviteur de Dieu. Grâce wana na ebité les lots tokoma ba misu ba mo forcer. Ozana bana no 5 le goza grand homme otindi moko na France ke utanga kuna yaki osamba kamnae. Yo ozala te bo pa ba benga ko pe passer. Bazé belé soto tanga to boy barakin po musala nzambe eza musala moko libéral mututo sala nzambe oya zo sambela. C'est ça. Apôtre Guy azana nzambe oyo asala likolo na mabele Jésus Christ de Nazareth. Amen. Bino bato bombenga nzambe nanga azana nzambe na yo na mwasi na bana na yo parce que apôtre Guy asala nzambe oyo akela yo nanga. Amen. Likolo na si. Apôtre Guy. Présent. Tout a ko zo invitation moko ya séminaire évangile c'est bienvenu pambo azo sala. Tozala ki wana tomona ki appréciation na yo taken un apôtre. OK. Était linayo na moni kino bon wana selonga bino te bino bokomona ba image yo pe o apprécier selo yo selonga na moni kino za gratom ndenge na lekaka na ba église misusu na mona ba passer ba apôtre ba se comportaka na ndenge na mona ki moi différence ezali malheureusement au lobby yango ke ozala ki na petit séminaire voilà c'est ça mais o ba benga makaka lali la muki o to benga bango ba réveil ba église de réveil na habité église de réveil na communauté. Et tambola ndengeni. Non, église, lorsqu'on parle d'église de réveil, l'église de réveil, c'est une dénomination où l'État a perçu pour tous à la référence. Parce que tous en l'église catholique, tous en la catholique romaine, tous en la catholique orthodoxe, tous en l'islam, tous en le kimbangisme. C'est quoi le cola biso, les protestants, tous en la pentecôtiste, tous en la protestant. C'est quoi biso, tous en branche, il y a boba bimi na kata ba pentecôtiste. Ce que le côté bimi na kata pentecôtiste to bimi est belé omoni est belé oya bimi ce que économie désordre ce que l'état azangi kombo ya kopesa biso pona ko dénominer biso nde abengi biso église de réveil tout court c'est église de réveil église ya bolamuki bon maman ngana lingaka ngo vraiment te église ya bolamuki église de réveil parce que muto azali ko se réveiller suffit aza retard. Olinga ote ndenge nini po yo pe se retrouver dans même cas. Nous sommes dans l'église de Dieu, pas l'église de réveil. Est-ce que la différence n'est pas entre communauté et réveil? Communauté c'est l'organisation. Communauté c'est quoi comme organisation. Normalement, écoutez, quand est-ce que l'église est comme communauté? C'est là où il y a un problème. L'église est comme communauté, tangu tobandi l'église moko. Église moko, paroisse moko. Par exemple, na salongo tu bandi paroisse moko. Paroisse wana est commis 2, est commis 3 et bandi communauté. Communauté ezali tango ba église ezon de nako fungwama. Na vision ya mutu moko. Vision ya mutu moko. OK. To comme église na salongo, église na ngaba, église na ngiringiri, église na kasavubu, église na matadi, ndio komisiko communauté. OK. Communauté, c'est l'ensemble de plusieurs fidèles et plusieurs serviteurs ba oyo bandimi ko travailler na vision ya muto nzamba bengi de comme communauté mais ceux qui eza nanu kaka paroisse moko ekoki kozala église locale eza église locale mais vision église nyonso eza na tendance ya kokoma une grande communauté. Voilà, je pense na merci fidèle téléspectateur apôtre du moment Guy Maloba Masanza yona azo expliquer bino différence église de réveil na communauté. En tout cas, vous allez brancher, tous en abino, tous bêtes ma solo, toujours na apôtre Guy Maloba. Apôtre, aux apôtres, au bengama apôtre, aux politiciens, tu vois, Moussa Nzambi. Est-ce que na Congo nous vendaka? On pensera un jour au ça la politique? Ok. Bon, la politique. Écoutez, mon frère. D'ailleurs, quand la Moussa Nzambi, il est qui même politicien. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est plus que la politique. Celui qui maîtrise les choses de Dieu, il est un grand politicien. Parce que David n'a pas fait la politique, mais il est cité dans le monde politique. Parce qu'il était roi. Signifie que, parole de Dieu déjà, ils ont fait à Moussa Nzambe être un bon politicien. Maintenant, s'il y a des hommes de Dieu, Bazoko tanakacha politique, c'est intéressé maintenant dans la politique. Ezali même il y a vocation, ok. De deux, ezali bazolinga ba porter un plus nakacha politique, parce que lorsque la politique marche très mal, il y a que les hommes de Dieu. L'église
l'église prêche chaque fois. La corruption est très mauvaise. L'église, ils ont consisté. Ok? Signifie que Moussali Nzambe tango akoti na kati ya politique. Amemi éthique oyo aye na ngolo makambo nini? Ya Nzambe akoti ngo na kati ya bato mususu. Po ba ibate. C'est dans ce sens-là. Mais faire la politique, et pekisa mité. Mais ils ont l'ensamana appel il y a chaque moto n'endenge azomone la circonstance ni alingi à intervenir dans la politique. Mais pour moi la politique non, je suis déjà dans la politique. Azana kati ya politique apôtre Guy Maloba. Na seki pona na candidaté na segara nga kaka yeso akimi politique nde egolukai un jour. Politique egolukai wana mataki egolukai. Moi na kati ya politique. Même si moi je ne fais pas la politique. Mais dans mon église nazala ba major, nazala ba général, nazala ba ministre, nazala ba député. C'est ça la politique yango elandinga l'église. Politique elandi parce que azana ba domaine nyoso oyo ezokamba institution ya mboka bazana kati ya église ne seke ba serviteur de Dieu baza plus que politique. Baza likolo, baza sommet. Merci fidèles téléspectateurs. Apôtre Guy Maloba. Nangiringiri caméra kaka oyo ezana lelo ekitaki wana. Tomona kiyo bon démonstration ya kibonzo toté ya kibonzambe. OK. Oui salamaki tomonaki ba image za ba ko illustrer. Et au mataka na chair. On se transformaka ou bien au matara ndenge vandi na plateau. Bon, question on a ça compliqué ouais. Et là c'est qui est difficile na meka ko répondre yo pona ngai au santarande donc au vandi na biso tout au telemi matina cher au se transforme au community uzana bisoté. OK. Ezalaka nini? Bon, pona nga na kolobaki na zala kaka ndenge na zalelaka. Sikoyo bato bazomona nga te balobiki na changeaka. Merci. Ndenge na zalelaka. Merci fidèles téléspectateurs azalaka ndenge azalaka mais tout à la ba image oyo caméra ka oyo eza na lupango na ye ndenge nini ezwa ba image na cher azotea tolanda tozozonga juste après. Je vais dire merci à notre Dieu. Le Dieu qui a permis ce soir qu'on soit dans sa présence. Il faut savoir que ce n'est pas hasard que Dieu a permis que ce travail soit fait. Nous sommes les bénéficiaires, toi et moi. Dieu nous a appelés pour bénéficier en ce travail. Dieu a donné. Avec les grands travaux, ils sont en train de travailler avec Marie Viviane. Je n'ai pas donné à tout le monde. Lorsque vous avez des enfants qui organisent des choses comme ça, ça fait du bien. Ça montre réellement qu'il y a la vision. Moi, étant qu'apôtre, je suis là pour encourager. Amener un pierre sur l'édifice. Ils sont en train de se construire. Et j'ai la foi que notre Dieu fera sa grâce. Si on peut encore acclamer très fort. Vivre, c'est le temps de quitter la prison. Pour mieux vivre, c'est le temps de quitter la prison. Alors, selon moi, je souhaiterais que tu écris ceci. Pour mieux vivre, tu dois quitter de la prison. C'est une obligation. Tu dois. Il y a une obligation. Tu dois quitter de la prison. Amen. Amen. Tu dois quitter de la prison. Parce que si tu ne quittes pas de la prison, rien ne marchera dans votre vie. Amen. Amen. Un retenu. Amen. Même dans la souciance. Il n'a pas le droit de faire 48 heures sans qu'on l'envoie au niveau du parquet. C'est plus que prison, c'est un... La prison religieuse. Quelqu'un me comprend? Écoutez, il y a plusieurs personnes. Ils vivent sous la prison d'une religion. Parce qu'on ne peut pas parler de la prison sans parler de la loi.
On ne peut pas parler de la loi. Amen. Amen. S'il n'y a pas de juge, on ne peut pas parler de juge. S'il n'y a pas de jugement, on ne peut pas parler de jugement. S'il n'y a pas de condamnation, un prisonnier, c'est quelqu'un qu'on a condamné. Autant des années, il doit passer sa vie dans un endroit limité. Ne fera rien sur la religion, c'est un système qui peut approuvir toute une nation. Dans la religion, il y a un groupe qui résiste. D'autres personnes ne résistent jamais. Parce que c'est un système établi pour quelques personnes. Ça m'engage que moi. Je ne suis pas venu ici prêcher quelqu'un. Mais je vais dire la vérité. Lorsque vous voyez, il y a que des enfants du pasteur qui vont en Europe. C'est quel Dieu injuste, c'est quel Dieu qui peut bénir les autres, qui laisse les autres. La religion, c'est un système établi pour nuire les autres, pour enrichir les autres. Jésus n'est pas dans la religion. Si Jésus était dans la religion, Jésus ne pouvait pas délivrer. Si Jésus était dans la religion, Jésus ne pouvait pas guérir. Si Jésus était dans la religion, Jésus ne pouvait pas ouvrir les cieux des autres. Il y a un tel qui prie là-bas. Dans cette église, il y a des grands musiciens qui viennent là-bas. Dans cette église, il y a des hommes qui viennent à l'Europe, il y a des femmes qui viennent à l'Europe. Si je vais là-bas, je trouverai un mari. Dans cette église, le pasteur, il est douanier. Le pasteur, il travaille au ministère des Affaires étrangères. Si je commence à prier, le pasteur me donnera les passeports. Je parle dans cette église parce qu'il y a des bourses qui viennent. Quelqu'un ne vient pas à l'église pour qu'il soit délivré. Quelqu'un ne vient pas à l'église pour qu'il rencontre Jésus. Mais il vient à l'église parce qu'il y a un système établi. Il y a des formules à faire. Premièrement, tu dois arriver. Tu te présentes. Tu dois faire là-bas. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? La religion. Il y a d'autres personnes qui sont restées des pauvres. Qui sont restées des malheureux à cause de la religion. La religion peut vous empêcher que tu ne t'approches pas de Dieu. Parce qu'il faut acheter de l'huile, il faut acheter du sel, il faut acheter des bougies, il faut dans tes perfils. Tout ça, ce sont des systèmes de la religion. Se rencontrer avec Dieu. Amen. Si quelqu'un me comprend très bien, c'est par là, si tu restes toujours dans la religion, tu ne seras esclave. Un esclave, un prisonnier, c'est quelqu'un qui est bloqué, fermé. Il manque la liberté. Merci fidèles téléspectateurs. Ce qui vous s'appelle dans la prédication, il y a apôtre Guy Maloba Massanza. Yaka communauté zaona numéro pesa affiché ce qui obengi ngamoko n'orienté ti place nini direction générale za na katima campagne au bout tout monana eza séminaire au évangile c'est bienvenu pambu à organiser à bengi super spirituel na epo mutu na mutu il faut zana papa na ya mulimo netinga papa mulimo azali na monde journalisme aza ndenge moko pe évangile bienvenu pambu papa na mulimo eza apôtre Guy Maloba Massanza nde abengi sakiye a participer na séminaire oyo eza na kati ya ngiri wana apôtre ce que surtout longwe pe na domaine ya côté ya boy oza pe na domaine mususu oyo sala ka surtout sala na gouvernement congolais ou bien oza homme d'affaires ou bien oza pe no commerçant moko munene na mboka. Bon oui parce que au moins chaque moto à part Moussa Lonzamba PC, quand même il faut avoir une vision. Oui, j'ai mes affaires que je fais. C'est une façon aussi à gagner l'IPA parce que tant que jamais fan de la église, tous la kaka mabonze kota, tous voient ce que l'église se développer.
parce que ce qui est côté directement et qui est wenze c'est que micro ko suma mandeni ni eloko songo le sumba ndenge nini apôtre to betana osete na place wana po ezana ba église mususu e confraka ba jeune jeune abimate aluka musala te kolala na église kovana na église donc musaneka asala nzambe siki opanda ki osala nzambe pe asala kana ndengo ya lingi et musu le pamboli ya frère wana ezali banda ya église quel que soit azo sambela siki ba jara ba église on kanga ba frère non c'est ndo zani faut na permanence ko bimarate siki ozomona te ki quelque part ba jara ba église on peut e freiner ba jeune ba se pomonete ba se débrouiller te ba koma pe batulobi non église c'est un problème te parce que église ezali ensemble il y a bâtiment baba bakiti na batu bazana kati problème ezali ya visionnaire ce qui est visionnaire azana vision te parce que batu tozo ba visionnaire visionnaire eza muto azomona mosika ouais azomona mosika na ko pesa exemple moko otiko citer comme évangéliste bienvenue pam moi na wana en tout cas pour moi je ne peux pas m'étonner moi na wana bandi Nicodime abandine Nicodime s'il vous plaît azoya na kilote na chaussette Nicodime bongo la mutema abandane okota lola te abandane Nicodime amen a continuer na makambo nzambe a continuer makambo nzambe on a senti qu'en lui il y a l'appel tozo tindika ekende kelasi tanga il est économiste mais atozolo ba azana monde ya business azana monde ya photographie azana monde ya ba image azana monde ya boy mais comme Azuna no musala ya oya tangela te économie il se débrouille dans l'entretemps comme tout le monde qui appelle to ki ubungi s'appelle wana te to tindiki ye azokamba selili bisika oyo bamoni image na zote ya wana eza selili ya azokamba ngo bazokamba na évangéliste Viviane omoni baza batu batangi omoni alors un père azamuto ya mona ka eloko mwana azana ngo bisika mwana comprendre te ya sungi ye mwana comprendre c'est ça l'histoire ya Eli na Samuel a compris qu'il appelle était singla kaza na tata fungulela ye alors ezala batata mususu nde bazana vision ya komona musika te c'est ça le problème. Merci fidèles téléspectateurs obozibi sunanzela na plateau ça va obino bozibi sunanzela boyeba ke tozana apôtre Guy Maloba Masanza ndaza na plateau sur la bien dimanche lelo émission za bino contact ezana bobenga bino pe ba nouveau ba pasteur ba évangéliste ba apôtre peu vous avez besoin de la émission condition exacte condition que bengi to sololi soit tu es vers yonde tu et pas apôtre Guy soit yo roya peu vers biso et ko salara bien apôtre à part côté a nazala qui peut surpris apôtre évangéliste bienvenue a pesanga support CD natala na katibo ozoyemba na pasteur Harry Papa si je me trompe pas bo sali featuring na ye ouais boyembi na ye nazala surpris évangéliste a pesanga no CD oyo tala ngona no bandole kisango na chaîne na bino na bandole kisana tala nde place na découvrir qui que aux apôtres et chanteurs musiciens chrétiens ce que tout le bateau qui est de gauche tout à droite aux hommes d'affaires était au kimi question no bio yoza homme d'affaires mais o se débrouiller pour bana balia bona c'est que o se débrouiller na monde musical te na monde musical te parce que moni musique ya lelo to banano na terme siko ya musique je pense donc to continue na domaine la musique siko na yambio siko otake musicien apôtre j'espère to kangana opérateur to sur siko monde la musique wa siko Harry Papa na plateau star yo siko star mais yo Guy Maloba star to beta siko sur la star na pamboli passer Harry Papa Zambe apambola ye bon dimanche ouais bon dimanche apôtre l'homme de Dieu oui monde de musique est un monde moko très vaste camarade très compliqué oyaza na boule ya kolobaki azo sala musique pour alia akomi kosa premièrement sala musique ce qui est don sala musique ce qui est appel avec le temps ce qui nzamba ko sala ngolo dans 5 ans dans 10 ans dans 20 ans ce qui nzamba lingi ke olia okolia bon je vais donner quelques réalités avant que informatique ait le musicien s'est retrouvé beaucoup plus tango ezalaki biloko ba cassette ya banini ya ba magnéto ana surtout ba époque wana les gens se retrouvaient à salisi carton yemo kwa ki ateki bon le lot est comme difficile pourquoi parce que monde informatique muto azali ko télécharger biloko na yo oyebite nini akindo sala tango tie na internet akolobaki basala nini ba télécharger
oyo pe azokende koteka ye pe a télécharger azoteka na ko imaginer donc azolia mbongo na place yokolo evrolia tala munene ya RDC bon mutu moko aza kote abunya aza kote Kisangani kuna azwi azoteka yo koyeba kuna ki azoteka okoyeba te maintenant ce qui tolobi ki ko sala musique pona kolia et que ça la vraiment derrière makasi mais tozo sala ngo parce que ça don parce que des conseils oyo nano pasteur Ari na benga les grands maestros awana grand maestro maestro apesanga alors bananga papa on ne fait plus la musique pour s'enrichir mais si vous voulez le faire comme don je viendrai vous aider OK dès loko na kanga yango eloko ya kanga yango na asalon comme don na ebité na mona support wana eza ebandakala eza titre ya chanson ou bien titre ya album to bandakala eza titre ya chanson premièrement dès to titre ya chanson wana to tiango titre album OK na bandakala na bandakala una kati ya message na olinga ko transmettre bato nini na bandakala papa journaliste tikelanga mwanda solo la pene émission ça solo la bien solo la décortiquer les bato voilà to bandakala wana ezali premièrement kolakisa bisika mutu auti parce que mutu nyonso ifasa na bisika auti c'est pour ça ko ka passer Ari ayembi place moko na kanisi bisika nzambe azwanga amen Nathalie bisika azako memangai premièrement mutu nyonso ifasa na bisika auti alors soki oyebi bisika nzambe azwi yo na bisika nzamba commission lelo okokomettre ba erreur te ça ngayo na bando kolala par exemple na Kichikwala lelo nzamba selenga ngulu na kuma kolala na mus sifike nzambo na kukisha meko abize na ye omonia amen sifike tozolinga nano kolola batu bazala ba ingrate ipa ya nzambe ko reconnaître bisika nzambe touti na ye na bisika komisi biso soki lelo benginga apôtre Guy nazala bisika na uchi camarade soki waki kukutanga na niveau nazalelaka olingo sala ta émission c'est pas là na la qui est intéressant la généalogie ouais amen amen alors koyeba nanu bisika uchi lelo ezala problème nini c'est l'exemple que je vais donner ezana mutu mosusu ozwi lelo obandi ko former na journalisme na lobite ke ndeko cameraman azabongo Joël Makie azabongo te azabongo il y a kato ke to sala émission quand ndenga zoya to sala émission lobby abosani ke yo quand même nde okotisie akutana na pasteur Guy omoni soki yote mbela akutana ngate sikoyo asote yo akomi ingrat même pas na yo directement akomi coopérer nanga directement omoni ingratitude wana nde eza ebele na mokili alors mutu nyonso nano ifai babisika auti amen base soki oyibi bisika uti oko respecter mutu quel que soit mbongo za nango papa soki omoni mutu a mbongo azali ko bafouer baninga mbongo na zuyango par accident do akuti nega nyonso basalele déjà akuti mo pe ndenge yo pe kuti communauté basalele déjà na communauté na kuta ki menga pe na bakisi soki tuli bato communauté bakobisa OK moto vraiment bakisi amen to continue alors to bandakala alors ko bandakala la kisi nini elengi suku la kisaboy ezala moto mosusu papa okomona ye lelo par exemple lelo ndena leki na télévision amen etanke nani moyembi mais na banda ko yemba lelo te do bandakala na banda ko yemba kala na bakorale na ekodimi pe bayembaka na bakorale ya église na lekala ba étape dirigeant tout monde na yemba mais na yeba na te na bandakala ko yemba mais na télévision na monani lelo siko soki na monani lelo na télévision mtoloba aza moyembi ya lelo oroke na za moyembi ya lelo te na banda ko yemba kala yo moninga nde lelo na télévision amen omoni apôtre lelo to yambi na qualité ya musicien to bete masolo art soki oki moi phrase moko ya art ko bete malibaku ti po to koti art po na monde art yana ba terme nango na monde pe pastoral ezape na ba terme nango amen apôtre lelo oyo to mona basala nzambe basala ba featuring eko coïncider pe vandi bo tellement otala rapé ba po musique ezala ba fali ba ferry bino bobetara même musique texte différent mais instrument ramo ce que c'est le frère fali pe vandi bino apôtre Guy le batuka chanson nga o il faut yo ya to yemba na ebité ce que ko yemba eko betsa ba fidèle na yo libakote siko wana tango lobi frère fali o déterminé parce que frère ngepepé nga église na passer fali te fali pe na bon fali o ayebani fali poupa musicien
zo epate monde Ok, po bino tu boa ba musicien Oui, muna muna ko na ce que texte ne mutu et c'est la différence entre bino Oui. na bango Ah. mais instrument moko studio moko ingénieur pe ka moko et créer ba problème te Fali et Poupa. fallait pas N'a pas bien sûr du cap la merveille voilà Ok. non Non, bon comprendre terme na le bagi bien ça terme artistique Ok. ndango to lobela Oui. Aza maestro. Baza batu bazali représenter monde. Pays na pays na biso biso na monde oui na culture nzambe abengeli bango. Bwana eza domaine na bango. On ne peut pas les toucher, on ne peut pas dire n'importe quoi. Biso pe nzambe abengeli biso na domaine na biso. Ya église. Si biso pe bango pe bakoki ko toucher biso te. Signifie que yaza lokola ambassadeur ya Italie. Omoni? Na Italie, biso pe toza ambassadeur ya France. Nous sommes en train de présenter Dieu et l'église dans notre monde de l'église. À ce qui concerne Dieu. Amen. Ah, frère Fali et Poupa, bango pe bazo présenter nini ambassade na bango ambassade Congo na monde entier na domaine ya culture congolaise. Amen. Parce que tango azoyemba wana azoyemba lokola muyaka azoyemba lokola muluba azoyemba lokola muntandu yaza ko englober culture nyonso. Amen. A représenter yango na mokili. Mais biso tozoyemba kana culture moko ya bonzambe si. Jésus Christ. Un des différences. Azali ko ya banda pa ya na komate musu oyo kuna jalite siko ye ayaki bon azate ndenge nini Wana eza inspiration, eza sera inspiration mais ya solo azoya. Azoya parce que bilembo nyonso alobaki vraiment eza presque na fin. Apôtre Guy Maloba évangile et apôtre Guy Maloba maestro. OK. Maestro. Siko na kilelo na ville province ya Kinshasa. Ba maestro baza ebele. Yo vanda rape otaki maestro. Oza pepe otela pe ba disque ya baninga ya banani ba texte ba nini. Nani pena pesa ko sentiment so zuyembela nzamba kotsa kona profondeur pendant que wana cher otaki apôtre osengi ba mission ba yemba nzemo no po okota na profondeur oza na tiko otaki na nzambe. Merci beaucoup. Au moins ceux qui na lobi keza intel. Un à côté le monde de division. De naza so musala nzambe te na komi na parti pris. Na okikoloba ke bango nyonso bazo sala musala nzambe malamu. Sikoyo loyembo c'est un besoin de l'esprit. Omoni. Zembo izali selon besoin d'esprit. Je vais donner maintenant un exemple. Lorsqu'on fait le travail de Dieu, ils ont un travail moko boye selon inspiration. Zambalobi boyemba loyembo songolo. Loyembo wana yé. L'existe que loyembo wana eleki ba loyembo nyonso. Et kaka ko englober na musala oyo elingi salema onzamba lingi sala na moment wana ici. Amen. Mais na koyemba bango nyonso bazoyemba très bien. J'apprécie tout le monde, je félicite tout le monde, je respecte batolokola ba papa Patrice, Matou Samuel. Wana président na bino? Oui. Na monde musical. Oui, même si tu écoutes na noté mais nazo la soki nzamba sali grâce na sortie officielle tozo bunda, il faut vraiment na mona na ye, to fanda na ye, to solola na sens bongo. Nasansi ya bongo maestro, tozo évoluer malembe to kene pembeni ya suka ya émission solo la bien dimanche lelo na maestro Guy Maloba Masanza po to utaki siko place to chitele aza musicien pe. Apôtre, komba ngofuna ben apôtre po wana za titre oyo monde eyebi ba nga ba découvrir siko yo ki maestro na yo na émission solo la bien. Tant oyo zozo que c'est la clip. Ozo appelle moi aux États-Unis pour invitation au Québec au terre. États-Unis na lobby masina té. États-Unis d'Amérique. Ozo un appel. Ya collègue de mon apôtre pour que au terre. États-Unis. Jour pe oyo il coïncide que concert au Betango na grand hôtel ya biso ya Kinshasa. Parce que Orozala séparé. Au Kati Koto au États-Unis Koto qui pour le monde. OK, merci beaucoup. On va répondre bon. États-Unis premier ils a paradis.
apôtre na bandako bato basilika bao babetaki badeveloperi bazwi te bamona ndiro yo ominimilize États-Unis eza paradis te parce que na États-Unis mpe bachômeur baza mais neti awa na Afrique te addiction bazali ozomprendre ezaka pays développé d'ailleurs soki tongi konde na sens wana tokende mpe musika c'est pour ça nazoboya politique te parce que baétats-unis wana eza bamboka moko etongami na souffrance ya bacongolais nakangi parenthèse wana alors ndakoloba boy premièrement un homme de Dieu c'est quelqu'un il faut l'organiser nzambe apesi yo nyonso biloko nyonso mibale wana il faut etambola nzela moko mais nzela moko sikoyo ekodépendre yo moko ndenge ozali korepartir temps omoni comment on répartir temps parce que même bisika na okende wana soki ndalingi ke avana te na yemba na koyemba bosiko ezali koyemba ya concert alors lokola bureau eyebaka ko planifier programme boye bachango na date boye programme boye bachango na date boye ekoki jamais kokutana soki ekutana ekomi confusion ou bien lokoso et comme confusion et comme le koso apôtre Guima loba image to gardango jalousement pour nayebi non se souvenir na un chantre dédié le loi comme appelle grand homme pasteur amené na Brazzaville le fogo du ciel na mona ralsuye na circulation ya musique tatikala na eka na côté à côté c'est que ezala kinde appel na eke non azala pasteur qui azala musicien omoni par exemple na kati yote omoni papa li fogo aza mutabimisi ebele na koyemba ayembi o déjà bimisi nano et sala musala moi je peux dire que ape manam atikala na domaine à côté na libiteki na art atika parce que apporter belé omoni apporter belé ebele abimisa ba consommer ngo nante alors ce qui a comme continuer ku inspirer vous allez lokola mutu moko azobwaka mai na studio enregistrer yango asa so batute ya kotambola na ba studio ko batu moko asaja eloko moko na ndako azo travailler na ndako malembe album na ko sala ata 5 ans azo travailler yango moko leko bima ibimi lelo dimanche à lelo na kati église na yo o tipe ko teya yo on se retrouva déjà aux vendre na place ya bien ndako kitoko ozana ba mituka bana bakenda kapoto parce que bato bo nyo kwa mawana na yo wana ba évangéliste wana ba on peut ba se retrouver ata lokola yo te mais minimum ba se retrouver yoka ko fanda bien l'électricité qui est ko réussir mutoki afandi bien mais à réussir te congolais comportement za ndako mutuka bana na poto pona congolais vision suki wana wana za incompréhension à vie ce que mon mutaza bongo aza une incompréhension à vie parce que ça mutoki afandi bien mais ndako famille afandi bien za grand frère apprécié afandi za ami apprécié mais za nano yayete omoni ko kende poto bon poto ngomo il faut un objectif kozala pasteur tala mais eza doctrine na bino te bino bozara ba pasteur non eza doctrine te doctrine na appel et que c'est ni doctrine c'est ce qui est dans la Bible sali biso pe to bando ko apparaître na katia vision oyo tozo soutenir na losambo nzamba batela yo nzamba batela baseni nyoso nzambe bana na nzambe toko bato kampiko mais tozo yebaki Yesu azoya alors na monde ya musique nazali ko informer que bientôt toko lancer pour un problème il y a sortie officielle mon collègue ko souhaiter yo pe ozala parce que na tikali na dernière clip o tikali nazali ko dépendre na emploi du temps ya passer Henri omoni azam tumoko aza trop sollicité et là on toujours le bayango si Dieu nous fait grâce toko sili sa clip wana parce que 3 DG sili nazala ki ingénieur balonga oya sungi po musique wana kota na kati ya coordination si Dieu nous fait grâce bientôt ba ko pesa programme moko dès que clip wana isili tokolika na émission na yo pona ko lepisa ke bo clip moko etikela ki esili to bandi siko ko sala ba duplicata ya ba DVD amen là siko to kotona to kopesa programme officiel pour un problème il y a musique mais dans monde pastoral esili pour semaine prochaine soki nzamba songi to kokutana lisusu kolo apambola bino. Merci fidèles téléspectateurs kolo apambola bino parce que tozai qui ensemble na apôtre Guima loba mosala nzambe ya munene azo travailler na double tranchant ya zaneti mbeli couteau ya tei ya kati na côté ya couteau ya kati na koyemba donc babiloko boye eza rare pour ba grâce ya boye ezala en tout cas apôtre
place ozali yebaki nzambe aza nzambe yo osala nzambe ya bamai na babougie te. J'espère na nga koposer nga question na te po ekoma ono lokwa kuna batekaka mai batekaka babougie na boyaki na nga po na boyi barankini yo ozaraki nete yo outa mingi na école oyo babengaka ngo ya ba missionnaire. Merci fidèles téléspectateurs, émission Sola bien dimanche lelo et comme na suka bino tout au besoin ki biso na nzela émission comme na suka to yambaki apôtre Guy Maloba aza chanteur musicien pe album nae to bandakala. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage